Amis de Congo France, bonjour. Bonsoir Biso et Belé. À travers cette émission, les grands duplex et les karnakati à congofrance.com, site Nabino, Oyo et permetta Kabino Boeba, Bosoba information. Nyoso tu Amboka, Mama ya la mère Mende à Koufi, Nakati à Belgique. Lokola Bokechua ya Mbope à na Belgique. To préféré to Bengae. Teoka, ba détail nyoso tu. Lokola pe maman wana aza congolaise, mwana na ye komone la mère Mende. Oyo a travaillé avec Joseph Kabila. Torobenga, Bokechu Wayambo, Potoyoka ye. Bonjour Bokechu Wayambo. Ouais, bonjour, je suis Didi Dipumba. Bokechu Wayambo lelo, maman, ya la mère Mende akufi. Toyetoye ba réaction na yo, eza nini? Oui, merci Bingi Didi Dipumba. La zone sur le Kumuna n'est pas Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre. Les colonnes à 16 alliés à Zambé Dipumba. Ma belé à Congo, les alliés à vendre thé. Ma belé à Congo, les alliés à mende thé. Lelo, Tozo Bundela, Ndege Bakobo, ma peuple na biso. La zone sur le Kumu et pas Seigneur Jésus-Christ. RDC, les rois du Congo. Bisotou, Mende, Obe Minaku, André Kimbuta, Werera, Jibira, Kofira, Général Etumba, Général Karume, Tangofo, Kanyama, John Nyumbi, Baye Bayangoke, Bakole Kanda, mais ma belle à Congo écoutique la cara à Jésus-Christ. Yamona zone sur le coup, mais pas papa Kimbangu, notre prophète, le coup, mais on a Patrice Emery Lumbumba, le coup, mais on a Général Ngwala, pas de Général Bekazwa, na passer Lukusa, Floribert Chebea, Fidel Bazana, Cédric Nganza, 428 morts Ramaluko, Babatila le 31 décembre, dans le 21 décembre, Bapesa Boketua Mona Didi Dipumba, Makasi ya Kobundela Mboka Oyo, sur le Kumu partout, Bamakila, ya Congo, et ça que se venger cette année, Tolonga Bitumba Oyo, jamais ténèbres qui gagner lumière. Na bengisho pona ninde konanga Didi Dipumba Mende oyo omalanga olelo atechoko azopa kola Carolite ayebake mama na ye auti kokufa lelo na moi na ndako mama ya Mende omalanga akufi na Bruxelles na kati ya ndako biso tozolela bato na Congo moi ye mama koki okenda na l'hôpital te akufi na ndako ya leki ya Mende omalanga ndenge tozali awa toza kose prepare lobi tokokende ntina ndako ya leki ya Mende wana tolakisa Mende ki tozozila Mende aya kozwa grande humiliation ya toza koyebisa kaleve ya ler lelo biso tozolela bacongolais partout na Congo oza kosoutenir pouvoir ya Hitler ya Farao bo préféré lelo peuple congolais akoma esclave ya bato lokola Ruberwa bato lokola Janet Kanambe Zoe Moïse Mwarunga Bisengimana bato lokola ba James Kabare ezali grande humiliation oyo lelo bacongolais soi-disant bato lokola baleo kengo wa dondo bamokolo wa pombo bapréféré bateka Congo na biso na maboko ya batusi Mende lelo oyo na Bruxelles nakalisi place avandi azoluka solution soki atie makolo na yawa ebembe ya Mende ekolala awa Mende soki atie makolo na ye na Bruxelles même azwi renfort ya sécurité ya babelge ayebake tokoatteindre ye lobi à partir ya lobi toza tokosécurize secteur wana nyonso na botele nyonso ya Bruxelles soki Mende atie makolo na awa loba kaka ye ate bazwa ebembe wana ezonga Congo mais Mende soki atie makolo na ye na Bruxelles ebembe na ye ekolala awa lokola Ari Polite Kanambe alalisa ya Floribert Chebeya ndenge alalisa ya Aimé Kabila ndenge
boma beau frère na Floribert Chebeya ndenge boma frère na Fidèle Bazana ndenge na lelaka bato baza oyo na leli bato ya le 21 janvier bakongolo bakufi ndenge bakotaki na baeglise mpona koboma peuple congolais mais menda yebake mamo ya bota ye auti kokufa na kati ya ndako na Bruxelles Didi Dipumba. Ok, Boketchwa Yambo oyebi liwa ezalaka kaka pasi mais lelo bafamille oyo bakufeli bandeko na bango oyo bamarchaki le 21 janvier na le 31 décembre mende ayokaki pasi wana te ye alobaki ke banombre wana ezalaki kaka moko moto akufi bamibale mais siko awa mpe koyemi koyela bango estce bango mpe bazoyoka pasi oyo bakongole bayokaka chaque fois obe bango mpe bakufelaka mpe ya solo oyo koloba nini Boketchwa Yambo? Tout d'abord liboso ndenge ezalaka ndeko na ngai mwasi ya mende mama ya mendo amona pasi na mende akufaki awa akufaki na Bruxelles tokendaka ntina cimetière mende ayaka te akimaka lelo ezwi mama nauti kokufa na kati ya ndako ye moto aza na mbongo ye moto azomela makila ya peuple congolais. Moi je crois que biso na bango ezali épée sur épée. Oh Yesu Masiya alobaki celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Donc moi je crois que bamende kozwa ba général etuba bakasongo wana nyonso bakanyama bakongolais batango fort bajohn yumbi bato tu bazokufa na kongo ekali bango te yango biso tolobi ke lobi tokozala wana tofilme mpe na kotindela wa video lobi tokozala wana tofilme tobi toza partout matanga ya mama mendo malage kozala loba babomba loba basala ngo na kati ya chambre mais so bambeki kozwa sale tokokita kuna mpe tokopanza yango. C'est ça yango nabengi mpona na soke nayebi soke Didi Dipumba ndenge toelewa mama ya mendo malanga auti kokufa na kati ya ndako. Ok, Boketchwa Yambo, question moko namoni awa batuni, est-ce que mama ya Omalanga salaka politique pour le loba boya e azonga Kinshasa? Mais mama naliaka c'est presque mama na zaliawa mama banotambola balataka pantalo okaza bantu kasi mama na kozala alia mbongo ne azolia bakila mais azwaki mama wana atinda ye na poto mama na avandaka awa. Moi je crois que lokola mama na kufi ye akolela mama nde na Congo ndenge biso tozolela bandeko na biso awa na poto. Moi je crois que oyo eza ntango ya tozoluka bango mpe bazoluka biso mais je crois ténèbre jamais tikala koganye lumière ndeko na ngai Didi Dipumba ayebaki mama na kufi liwa ya somo ndenge bazokata bandeko na biso kobeta bango babale réel ndenge mpe mama na kufi amoni place mama na akati motema te azalaki place avandi biso tozoka bandeko na biso na Kasai place bandeko na Beni partout bakongolais bazokufa tozolela ndenge mpe na momo na ngasi place avandi azobengaka na telefone amoni yango ndenge ezalaka ndenge filme ezalaka mais ayebaki bientôt ekomeli ayeba na chambre oyo alalaka waya bazana bango tu bayebake liwe ese ekomeli bango na bachambre na bango place baza na kati ya Kinshasa mpe na Congo mobimba. Ok, merci beaucoup Wayambo na passage na yo, mais question moko mpe torotu na yo toyoka tomonaki video ya Edi Kapen oyo alobeli sur liwa ya alobelaki sur liwa ya musée Laurent Désiré Kabila ye azo koacclame innocence na ye yo koloba nini? Mais modamboma musée Laurent Désiré Kabila eza imposter na un illettré vagabond Aridi Polite Kanambe aboma musée Laurent Désiré Kabila aboma Katuma Mwake aboma Samba Kaputu aboma Aimé Kabila Aridi Polite Kanambe un Rwandais touche éclair d'Afrique un grand bandit de grand chemin race et vipère oyo asala massacre na Équateur na James Kabare na uvili moko ya Wendy Sekri Aridi Polite Kanamba asali massacre ya Kasai Aridi Polite Kanamba azoboma bato na Kinshasa bitumba ezalaka na beli tobandaka koyoka ngo me
que azali innocent jamais Edi Kapel akoki koboma Musée Laurent Désiré Kabila. Musée akufa moto aboma ye ezali Arid Polyte Kanambe, James Kabaré, Ruberwa, Kengo Adondo, ba Rwandais tous autour baboma na kado. Ezali mawande konangai. Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Na ndenge ba intellectuel congolais na ba général nyonso bayaki na tanga Mobutu jusqu'aujourd'hui. Batiki Congo 20 ans na maboko ya Batutsi. Est-ce que Congo eza ya ba Amérique? Congo eza ya ba Français, ba Belge, ba Anglais, ba Espagnol, ba Italien? Poto libéré mboka na biso feto tuna mindele. Moi je crois que Didi Dipumba biso to sali par na biso motaboma Musée Laurent Désiré Kabila ezali imposteur ali di Polyte Kanambe elongo na ba Bisengimana batuti nyonso babatama o bazo diriger Congo. Ok, merci beaucoup Tokomi Nasuka. Mot de la fin na yo par rapport à émission ya lelo ezanini? Non, naza ko pesa mes condoléances kaka na mama Marche azala makasi pona une année ya le président Edi Etienne Tshisekedi oyebi Tshisekedi wa Mulumba mwana mboka o lelo avani na frigo bato balobaki ebele bakuna Etienne Tshisekedi o basala bomembo batutu bamoni France 24 filmé Tshisekedi aza bien emballé Tshisekedi wa Mulumba aza na frigo ezali grande humiliation biso bakongolais toza humilié mais si nazolanda lelo bakongolais mosusu oyo bazofinga église catholique ou bien bakofinga Didi Dipumba ou bien Bokati Wayambo nakasi malédiction kolata bango génération par génération komona ndeko kulutu oyo asalaki politique na tanga Mobutu alongolaki bato père oyo asalaki bitumba ebele asali bitumba ebele na liwa ya kulutu Etienne Tshisekedi il fallait président bamembre ya IDPS nyonso baza parti dans le monde ke lelo na kati ya Kinshasa mpe baparti politique soi-disant baparti politique il fallait tosala soulèvement populaire mpona komenga na Kanambe mais ezali mawa mingi oyo komona lelo batuka président Tshisekedi aza libanda mboka bangunja Carnibone bamaréchal Mobutu do bagénéral Njimbi komona lelo bakongolais bazokundama na basimetiere apate awa na babruxelles bakongolais oyo bakunda bango na bamboka na bango lelo bakongolais baza komona ki mauvais gérance oyo bagéraka mboka na mabe bamona lelo ndenge bamemi mboka na biso balider politicien na bapeuple congolais bakomi kokunda bango libanda ya mboka. Moi je crois que toza na bitumba. Si Dieu le veut, cette année le Congo sera libéré. Zoto ya kondo Etienne Tshisekedi kozonga na mboka. Et puis napesi mes condoléances na bandeko famille ya Albert Mukendi oyo akufi na Londres, bakombata tout à Londres, partout bosangana botika makaba ya division pour la to sauver tozala unité bomona lelo ndeko tobundaki na bitumba Albert Mukendi ezali mawa mingi oyo lelo lobi tomona na ye mpe libération ya Congo me akufi donc problème eza te so nzambe alingaki te alingaki kokufa te bokunda ye na malamu bokunda ye na bobotu et puis naza kobelela bandeko ba diaspora oyo baza na France na bakombata donc ike bozozwa marche na journée moko 4 personnes basengi marche botika kowelela bozala bomoko bosangisa peuple congolais esika moko oyo ezali ta ya distraction te ezali ta ya kowelela te ezali ta ya kosala vedette te oyo toluka vedette awa te soko olingi okoma politicien soko olingi okoma président soko olingi okoma ministre libere mboka na yo mais kozala na France na Belgique na Londres na Canada na Afrique du Sud bozowela baleadership moko boye oyo ezanga ntina mpona kowelela bamarche botika biloko wana tozala ensemble mpo tolonga bitumba oyo ngai moi je crois vraiment nayokaki lisusu ke le 16 février na le 17 na le 18 ekozala grand marche na Kinshasa soko ekozala tokomobilize bato makasi mpona mobilisation epuis cardinal Mosengo azali awa je crois lobi ti dimanche ngai nakende okutana na cardinal Mosengo epuis okomona video tokotindela yo mpo olekisa
yango na Congo France na biso ba Congolais tout bazala fort moto moko aya na intimidation te peuple congolais bobanga leader politicien moko te bobanga ba pasteur te bobanga ba musicien te puis napesi mise en garde na David Morceau mise en garde David Morceau mise en garde na théâtre olingi kosala na kati ya Paris yeba yango ke awa musique ese ekufa werera jibira kofira wazekroira taramara bamusicien na tout oyo bavanda ya silence soki balingi basala réconciliation na bango bakolosala babeta na Bercy ya Mbandaka Bercy ya Bandundu lelo yo wera lelo bakokisi bangombe uti Rwanda oyo elingi empoisonné peuple na bino toza koloba mpe na le patriarche Kulutu Kizenga yeba yango ke André Kimbuta oyo tika Congo bafule ebele ayeba yango ke bakotisi bangombe lelo ekomi kokufa na nani yango epai ya Didi Dipumba bangombe uti Rwanda empoisonné bayebi kake baboma peuple congolais na nzala baboma peuple congolais na social bapimela peuple congolais social bakanisi ke bangombe wana ekufi peuple ya Bandundu bolia te badiaspora partout na monde bobengana ndeko na biso ya ville ya Bandundu bameka kolia ngombe wana te balia bangombe wana te meme na Kinshasa bafere attention na bangombe nyonso ezuta Bandundu ezali empoisonné yango napesi mbote kaka na honorable Camionnette Mbola napesi mbote mpe na mama Didi Asuta mabolongo inda napesi mbote na Ingambe Saya so babo frère propre et puis napesi nzambe abatela Josué Didi Dipumba nzambe abatela makasi na tout le travail oyo ozali kosala donc à bientôt lobi okozwa image epai ya leki ya Mende Omalanga tokofilme yango mpona kolakisa na ntie ke Mende ayeba yango ke lelo ya leli mama na ye na Kinshasa mama na ye auti kokufa na ndako ola kufa na hôpital me akufi na kati ya ndako. Merci mingi ndeko na nga Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup Chwayambo. Merci na bino nyonso to bolandaki biso na kati ya émission na biso ya Congo France. Bosala toujours abonné, abonner massivement. Bo partager information oyo na nyonso to ayebi te ekosala biso bien. Bosala bien nzambe na biso, nzambe oyo abatelaka mokili, nzambe oyo asala mokili abatela bino nyonso to na kombo na Yesu amen. Au revoir.